nalingai nalakisa muke ndenge nini okokota na kati ya YouTube, okota na kanal ya Jomak, omona ba video oyo ya Jomak. Moni neti awa naza na kati ya kanal nanga na YouTube na ndenge bomona na likolo Jomak 1 oyo nyonso eza ba video nga na kotsa oyo na utokotsa kala mingi te, eza esali deja 1 heure du temps. Video eza deja kuna oyo ekotaki lobby oyo ekotaki 3 jours passés. Moni nyonso eza ba video oyo nga na tia na ko simplifier yango po batebele bazana mwa ba difficulté ndenge nini na ko mona ba video oyo nga na tia namoni nazo mona ngo te ndenge nini tout ça. Donc nazo simplifier yango pena parce que informatique eza mpe modindo oyo bozo mona eza na kati ya kanal na ngai. Nebiki mingi tambo kotaka na YouTube awa na likolo obeta Jomak 1 ndenge bimiona. Soko beti Jomak 1 omona ebimisila yo boy. Omoni nini ya vert awa. Mais pembeni awa isika bakomi Chanel na bati ya français na anglais channel. Faut cliquer awa. Faut cliquer yango. Tango ko cliquer awa ekokotisa yo direct na kati ya kanal na ngai. Soko koti awa wa. Normalement na bato ba neti nga deja naza mukolo canal donc na komona générique wana te. Soki yo za visiteur komona générique mbala moge bando ko jouer automatique. Générique yango na tia lokola naza visiteur. Soko za visiteur komona générique eko bando jouer. Voilà. Donc, ce qu'on a visité, on a générique et que jouer boy. Après, faut cliquer awa. Ici, il y a commis videos. Donc, pour mon vidéo, nyonso oyo ngana cha, ou cliquer wana. Et que l'aksa yo ba vidéo moi, oyo nyonso yo, eza ba vidéo oyo Jomak cha, nyonso yo. Moni vidéo na auto cha, il y a 1 heure passée déjà. Et puis, oyo eza, na cha jango lobby. Oyo 3 jours passés, ainsi de suite. Nous avons donc, au kitati na se nyonso yo, ezaka kaba video nga na tia. So comme na suka, au mone oyo loko zo lukate, au cliquer bisika ba komi load mo, donc télécharger mususu. Cliquer wana, iko fungula yo sur page mususu ozo kita. Moni ba video eza ebele. Moni eza ebele. Donc, ndengwana nde basala kapona kokota na kanal ya Jomak. Na bandeli, sokoza par exemple na Kimbango 21, www.youtube.com. So koti na YouTube. Mona ba video nyonso miza mélanger neti ba video ngate muna chango eza ba video mélanger. Mais awawa kuma Jomak 1 Jomak 1 cliquez yango ekotisi yo awa na page oyo. Awa na page oyo pembeni nini ya vert bisika ba koma Jomak, cliquez Chanel bien channel na bato anglais, cliquez yango ne ekokotisa yo awa. Soko koti awa soki yo visiteur neti ngai na komona générique wana te parce que naza nga mukolo canal na koti na canal nga mais yo okomona générique o na ote ko cha iko jouer générique oyo iko jouer automatique tant ka ko kota générique on ko jouer. Voilà. Soko koti awa siko esika ba komi vidéo. Soko cliquer yango nde eko fungula yo ba video nyonso oyo nga na cha. Donc video na otoko cha kala mingi te oya lobby ezo kita kaka ezo kende kaka dongo ba video kaka oyo nga na cha ezali awo. Ndenge ezalaka soki peut-être ozana débat na mutu ebisio bia na talaka video moko boye choma mutachaka kota awa. Moni okoti awa. Neti par exemple sokozo luka video ya ba nzembo ya koreki moni ulingoti ndela ngo mutu neti yo video na chaki eza 32 minutes ya koreki cliquer yango soko lingoti ndela ngo mutu na pose yango okititi na se awa
esika bakomi awa esika bakomi share, je crois na bata français qu'on les a partagé, soko cliquer yango komona ba réseaux sociaux nyonso bimi awa esika nino ko partager vidéo oyo. Neso ngoti ndango na Facebook, vous cliquez na Facebook et vous bimisela yo page yo, et puis vous cliquez yango, vous cliquez awa et vous stindango na Facebook. OK? Alright. Soko po ngoti ndango na email, ba option yo sezali awa. C'est très important parce que au moins batu mingi bazo benga Jomak ozo chesolo ochelo kwa sikate ndengo yo nde okoko kota na kati ya canal ya Jomak. Bao baebi okoko kende pe na www.kimbangu21.me. Awa siko eza na Kimbangu 21. Donc ba video nyonso na chaka na YouTube awa ezali. Na recommandera mingi Kimbangu 21 parce que awa ukobunga te, donc okomona soko zo kita kaka na se. Ozo kita soki ekomi na suka. Moni o cliquer sur awa wana esika oyo. Po efungula yo so ba video mosusu. Okomona ainsi de suite. Eloko na ko recommander lisusu ezali nini na bana papa Simon Kimbangu, eza vraiment bien, faut que somba eloko flash disk, eza très important. Na mutu nyonso faza na flash disk. Soko e bien ngote, soko o copier vidéo par exemple na YouTube, oko kotsa ngwa. Ba CD e gardaka penza image malamu te. Mingi bato baebi eza bien ko bombaka ba vidéo na eloko yo. Soko zana ba CD na yo luki mutu ayebi kosala ngo acheli yo biloko na yo nyonso awa. Eza très important, ba nzembo, ba vidéo, okoki même ko tiango na ordinateur na yo, o copier vidéo na YouTube, o ko tiango awa. Moni bao bayebi te ndeni ba kopiaka vidéo na YouTube, na sala déjà vidéo wana, kolakisa ndeni ko copier vidéo na YouTube. Moni na likolo awa soko tali vidéo oyo sepel nango neti vidéo na chaka na par exemple vidéo yo cliquer yango ikofungolela yo, moni na poza yango na poza makelele ifungoli yo page yo omona likolo awa code ya vidéo yango yo. Soki siko lingo copier yango na ordinateur na yo, fona luka vidéo moko mukuse oyo eza molai iko zwanga espace na nini na lax. Ok, nazo vidéo eza 2 minutes na copier yango, na cliquer yango moi na likolo awa code ya vidéo yango wana. Sikoyo na esika o bakomi www.youtube.com, yo siko cliquer entre point na y, cliquer wana moni, donc entre point na y, et puis na clavier na yo au fini SS, et puis au cliquer yango enter, et komema yo na site oyo. Voilà. Ezui-moi temps parce que nazana mwa biloko ebele za kofungwama. Et komema yo na site oyo. Soki memi yo na site oyo, et puis awawa ou cliquer download. Cliquer download. Nde o kotsa video ngomoni, vane copier awa. E copier awa na se awa. Zo laksa ndenge zo copier. Voilà. Moni, et c'est déjà copier. Donc bat mususu ba na copier vidéo yango eza wapi. Moni, soki o lingino mutu pasite ya kaka wa cliquer ni awa. Et puis o funguli yango elaksa yo sikezali. Moni.
video yango na autocopie. Vraiment. Après sikoyo zu diske na yo oyo kotisi yango na mopanzi ya laptop na yo soki pe ordinateur na yo, puis okoki koluka yango esika ezali, ofungoli esika olingi kokotisa yango, oye ozwi video yango okotisi yango esika olingi ezala. Voilà. Bon. Très simple. En tout cas, ce que comprendre bien, c'est que toujours komelanga na ko meka un peu ko simplifier les choses. C'est très important. Ce qui peut-être est arrivé ko copier pe vidéo mo na YouTube au moni qui est important au tinde la ngonga ou ko toujours ko tinde la ngonga ou bien lien ou tinde la lien. Merci.